Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino message oyo tobongisaki mpona bandeko oyo balobaki ete biso tango tozali koloba makambo na oyo etali mosali na Nzambe Mama Kalanga, tozali wana mpona koluka kobungisa bapate ya Nzambe pe tolingi ete bapate ya Nzambe bamona nzela te po ete tozali koloba bamakambo oyo ekoki kopesa barrière na oyo Mama Kalanga azali koloba ekoki kobikisa milimo ya bato. Bandeko babolingo merci mingi bandeko mpona message na bino bokomi. Na banzi soki bolandi ba émission na biso malamu bokomona ete biso tozali bato oyo tozali na posa meme teke ya eke totia barrière po ete message ya Mama Kalanga epase te. Me tozali kotalisa lolenge oyo ndenge Mama Kalanga azali komemela système ya campagne na ye mpona koloba ete azali kosala mpona oyo Nzambe atindi ye, me ezali kokonkorde te mpe kolakisa te ete makambo azali kosala Nzambe nde moto atindi ye mpo ete ezali komona na ete azali kosala oyo ezali basentima na ye na ndenge ya bomoto. Bandeko babolingo soki nalobi boye na banzi ete mingi bakokanisa neti ete ondire biso tozali na likambo na Mama Kalanga, ndeko tokoyebisa ete tozali na probleme moko te na Mama Kalanga mpo ete Mama Kalanga azali mosali na Nzambe, kasi Mama Kalanga ayebaka ete tango azali kosala makambo ebongi na ye mpe ayokaka mpe bato mosusu mpo ete tango mosusu ye makambo mosusu azali kokanisa ete azali kosala yango malamu, me nzoka nde azali kosala yango mabe oyo ezali komonisa ete ekoki mpe kokweyisa bato sa meme ye ya miyeba. Bandeko babolingo na banzi ete soki bolandaki message na biso ya liboso oyo topesaki mpona oyo etali Mama Kalanga, tolobaki malamu ete Mama Kalanga azali mosali na Nzambe. Tango azalaki na kati na misala ya mabe ndenge ayebisaka bato, tango alobi ete baboma bato mpe bamela makila ya bato, na tango wana ngai nazalaki te mpe bandeko bayokaka ye bazalaki te, kaka témoin Nzambe. Me problème ezali nini? Lelo Mama Kalanga tango ayaka ayebisaka biso ete Nzambe ayokeli ye mawa mpe abikisi ye na misala mabe azalaki na yango, yango na kaka Nzambe wana nde atindi ye auprès na biso bapeple congolais mpo ete aya kote ya biso alakisa biso misala ya mabe oyo asalaki na tango wana mpe ye moko alobaka ete Nzambe tango mosusu asalaki ete azala na kati ya bato wana mpo ete amona bamakambo mpo lelo aya kotatola alakisa biso. Ezali malamu bandeko, ezali mabe te
kutu mpe biso tosepeli mpo ete azali lokola témoin oculaire. Mais problème ezali nini bandeko? Problème ezali ete tango ye azali koloba point oyo biso tomonaka yango lushi, tango ye azali koloba ete Nzambe ayokela ye mawa, soki otali na batémoignage na ye bamakambo nyonso tu oyo mama Kalanga alobaka, ndenge baboma bato, ndenge basala bamakambo bandeko, ezali bamakambo minene. Soki balobi lelo bazwa yango na ndenge ya justice ya bapoto awa, akosan sortir te bandeko, pa ete mundele atikaka likambo te, akoki kopase meme na justice. Mais wana kutu tokei kuna te, ezali kaka exemple na pesi. Me nalingi naloba boye, tango ye azali koloba ete Nzambe alimbisaki ye, Nzambe ayokelaki ye mawa na mabe nyonso asalaki, mpe Nzambe wana kaka yebisi alobi telema kende kotatola kombo na ngai mpe loba misala nyonso tu ya mabe oyo bandeko oyo bosalaki na bato oyo ya ntango ya deuxième république. Me totikali komona esika moko te mokolo oyo Nzambe apesaki ye grâce mpo aloba ete nalimbisi ye. Alobaki na mama Kalanga ete bambongo nyonso ozali na yango nalingi ete opesa ou bien autant mpo ete ngai Nzambe nalimbisa yo. Ye alobaki ete Nzambe alimbisi ye, asali ye grâce. Alors soki kutu na makambo ya mabe ya minene oyo mama Kalanga asala, soki kutu na makambo ya mabe ya minene oyo tango ozali koyoka na matoi, ozali koyoka meme na anose posa ya kosanza ezali koya na monoko na selo ba témoignage oyo alobaka na makambo avivaka. Alors pona nini lelo Nzambe alobi alimbisi ye gratuitement, ekomi ya lelo ete po ye sikoyo pe apesa gratuitement, ekomi ete ano ekobima na ba DVD ya kosala témoignage bato bosomba bandeko. Témoignage kutu ya monene tolobaka yango tango nyonso oyo Jésus ayelaka biso mwana na Nzambe oyo avivaka meme ayebi ndenge nini Nzambe azali pe amona makambo oyo biso bato na mokili tomona te. Tango aye na mokili ayaki na batémoignage ya kamuna ndeko. Jésus akokaki koloba ete bon ndenge na ye na batémoignage ya kamuna boye bon na badisciple na nga bino ndenge bozali wana bokende na bakwenye so esika bozali kopesa batémoignage avant bato bayoka témoignage onga na ye nango botie panier batiaka bango nyonso tu ata elikuta après sima bobandi koloba. Mais Jésus alobi ete nayibi kopesa bino yango ofele, bino mpe bokende kopesa ofele ndeko. Tango mosusu bato bazali ko comprendre te ba mosusu bakoloba ete mais mama Kalanga ndenge abimisi yango na ba DVD asali pe dépense, il faut quand même afuta studio afuta ba makambo ndenge na ndenge ndeko. Wana ezali raison te, parce que tango Nzambe alobi na ye mama Kalanga kende pesa témoignage, ye Nzambe alobaki teke mama Kalanga kende bimisa yango na ba DVD. Technologie lelo est développée. Mama Kalanga kutu ndenga azali na bapoto awa akoki kosolola na bato bayebi système ya internet malamu bafungoleli ye page moko, ba page yango ezali na yango na ba internet ya gratuit pe ezali bafungoleli ye yango oyo page wana oyo bakofungolela ye azali kopase message ya batémoignage na ye 24 heures sur 24 pe ezali koleka kotia yango na ba YouTube partout po ete bato bayokaka ba peuple congolais babongwana bayoka liloba na ye moto alobi ete Nzambe nde moto atinaki ye. Mais sikoyo bachange voix ekomi ete voix oyo bango babandi kolanda ekomi ya bapepe ekobima na ba DVD après bosomba ekomi partie 1 partie 2 bandeko babolingo. Tango tozali koyebisa bino ete bato mingi bazali ko distraire biso ba peuple congolais po bamoni ete tozali bazoba yango ete bato mingi bakomi ko distraire biso. Bato mingi bazali ko kanisa ete biso tozali ko finga te, mais ezali ba réalité ndeko. Na koyebisa yo eloko moko, eloko oyo Nzambe apesi likabo oyo Nzambe apesi na moto oyo alobi ete ndeko na pesi yo eloko oyo Nzambe pe alobaka na moto wana yo pe pesa yango gratuit. Mais soki témoignage yango ebandi kobima na ba DVD bandeko po ete nini bato basomba boyebisa ngai nanu
Est-ce que wana ekomi commerce to ekomi ete liloba oyo nzambe alobaki kende loba liloba po ete ekangola ba peuple congolais? Alors point mosusu bandeko ezali nini? Tango mama Kalanga bandaka kopesa ba témoignage na ye liboso po ye yebaka te ke tango apesaka ba témoignage ezali na bato oyo batolandaka ye malamu toyokaka malobalobaka pe etikala pe na kati na mituri na biso tokoki kobosana yango te. Tango azalaka na Angola na ba témoignage na ye ezala na ba témoignage na ye apesa bipai na bipai oyo biso tosi tolanda na babilili ezala na ba internet. Esika moko na bosanaka te mama Kalanga alobi ete nzambe ayebisaki ete alobi ete mwana na ngai telema kende panza liloba yebisa makambo nyonso oyo moni po ete peuple congolais akangolama po ete nazali na besoin ya kokangola mboka Congo a partir ya makambo oyo koloba bato bakoyoka pe na kosala ba makambo minene na Congo. Wana ngai te moto nalobaki mama Kalanga. Mais eloko nazali kokamwa bandeko. Lelo langage ya mama Kalanga échangé. Pona nini? Mama Kalanga liboso ya kamera azali koloba na bato ete mboka na biso wana Congo ezali na kozinde ezali esika ya kokundama po ete mboka na biso ebima na libulu il faut mokonzi wana nde soki ayebi liloba ya nzambe yenda kobimisa Congo na kati na libulu oyo esika Congo ezali. Bon bandeko boyebisa biso sikoyo bino bato ya mayele koloba nanu yete nzambe na liloba ayebisaki ete kende pesa témoignage ba peuple na ye bayoka po ete azali na besoin akangola Congo donc nzambe akangoli na ye Congo yango te. Koloba ete ba témoignage oyo yaki na yango olobaki donc nzambe asali na ye loko te po oyo olobaki ete nzambe alobi ete akosala makambo minene na mboka na biso Congo. Mais nzambe asali eloko te sa meme pe yo moko muto oyo nzambe atindaki yo na message oloba ete me papa yo tindaki nga na message olobi ete nakende na témoigner après okokangola okosala makambo minene na Congo. Ndenge nini lelo lisusu oyebisi nga ete Congo yango ezali kaka na kati na kozinda wana deja ekomi ba point d'interrogation. Ya mibale, ya misato bandeko. Eloko ezali kokamwisa. Bandeko Congolais. Ebongi malamu tango bandeko oyo bazali koloba ete babongoli mitema bazali koyela biso ba témoignage. Il faut toujours kapeta ya koposer bango ba question. Pona nini? Soki bozali kolanda ba témoignage ya mama Kalanga. Azali koloba ndenge nini azalaki reine ndenge nini azalaki kosala ba makambo na ba peta azalaki na yango kotindela bato ba lumière azalaki reine ayebi esika nini babandaki kokende kosala makambo pona kozindi kokanga mboka Congo kokanga ba pepe ba makambo ebele. Me bandeko ye mama Kalanga ye moto alobi ete azalaka reine ayebi misala ya molili pe ayebi babisiko babandaki kokende kolia ba misuni ya bato esika babandaki kokende kokutana. Mais bandeko, ba Congolais, bozala bato oyo bozali quand même bosi bolamuki bozali pe na présence d'esprit. Tango ya lobi bongo. Tango ya lobi ete azalaka reine na monde wana. Mais c'est simple. Lelo alobi ete Congo na biso ezali na kati na kozinda mnano ebimite po ete Congo ezali kaka na libulu. Mais bandeko, tozali na basali na nzambe ebele na kati na Congo. Ye moto alobi ete avivaka na monde wana. Ayebi babisiko babandaka okutana. Me bandeko ezali facile abengisa basali na nzambe nyonso o bayebi ete bazali kosambela na kati na solo ayebisa bango aloba ete bomoni esika oyo mondo to bandaki kokende omoni esika to bandaki kokutana kuna na Congo to bandaki kokutana na point de repère boye po ete tokende na ba monde na biso na kokutana pe kosala ba makambo na biso ndenge to mesana ka kosala talabo ou bien apesi alobi ete to bandaka kokutana ou bien na butu ou bien na ntsele ou bien na bado ou bien place boy bandeko apesi kaka repère esika bango babandeko kokutana pona bakende kosala misala ya mabe alobi bon tokoyokana po ete tosala losambo ya makasi il faut tokutana na bakwe na kwe moko oyo esika biso na tango ya deuxième république na misala na biso ya milili tobandeko kokutana po ete tokende na monde wana ou bien apesi alobi tobandeko kokutana ou bien na ntsele ou bien place boy ale basali na nzambe bakokende na mwa kwe wana oyebi ete sika babandeli babondeli basengi nguya ya nzambe et détruire bisika wana bango babandeli kokuzala ete bakutani po ete bakende na monde wana. Mais lelo kaka moto oyo alobi ete bango nde moto basalaki ba makambo po ete mboka na biso ekoma boye lelo
aza koya pe kozwa courage ya koloba ete mboka na biso eza na libulu nano ebimi bandeko oyebi totika kosakana na makambo oyo ya mboka na biso Kongo ngai nazali koyebisa bino mama Rosalie ezali likambo ya koloba teke po ntango mosusu oyo nazali koyina te ezali likambo ya koyina te me eloko ezali koboma biso bakongole mpo tolingi kolobela moto verité en face te bandeko soki ye mama Kalanga alobi ete mboka na biso Kongo ezali na kati na kozinda dana ebimi te alors ça sert ya quoi bokosomba ba DVD na ye po boyoka témoignage po ete ata boyoki yango mpo na bino donc Kongo ezali nango kaka na kati na kodinda donc tokozala kaka na libulu donc oloba ete meme ba témoignage oyo azali kopesa ezali nango na ntina te donc tozela kaka mokolo oyo président wana akoyeba nzambe nde nsima ale biso sikoyo nde tokomi kopesa maboko kosambela nzambe po ete à travers président wana po ete Kongo ebima na libulu omoni ete bamakambo oyo bato mosusu ya nzambe bazali koloba tozali koyebisa bino ete bazali baresponsable numéro 1 ya destruction ya mboka na biso me bato bazali koyeba te po ete soki totali malamu mama Kalanga wana aviva makambo ebele ye moko kaka azali koloba makambo ya minene oyo nini basala mpo na mboka na biso me lelo akomi koyebisa bato atala boye mboka na biso ezali na libulu moyebi ezali te me azali koloba na bato bosomba ba DVD na ngai po ete ezali ba témoignage bandeko azali komemela bato mpe koya kokangela bato bafoto ndenge bozali komona na babilili ke ndenge alingi kolia mosuni ya boyo ndenge tozali kosala na mondo wana bandeko oyebi ke babiloko ya boye ko babiloko ya boye bandeko nazali koyebisa yo nazali koyebisa bino ya solo bato bazali koya na ndenge ya bakombo ya nzambe nano babongwani te bazali kaka na posa ya mokili ndeko nakoyebisa yo mpo moto abongola motema na oyo etali témoignage ya mama Kalanga ezali kaka te mama Kalanga azwa loboko ya moto ya plastique na makila na minu ya plastique minu yango mpe ndenge esali mystique bandeko azwa na minu wana abanda kosala soki ndenge nini bakangaka ye bafoto omoni teke soki otali malamu ndeko wana nyonso tu ezali babiloko moko azali kolinga koatire attention ya bato po ete bato ntango bakomona ndenge wana baluka ndenge nini ya kosomba ba DVD na ye me komi lisusu te oyo ke nzambe ati ndeko soki nzambe alobi na yo kende pesa témoignage na ngai ndeko yoki toza na posa te kokende oyo bakanga yo bafoto soki basala ndenge nini te nzambe kaka ye moko na miracle na ye bokomona ndenge nini ya kobanda kotushe mitema ya bato po ete nzambe atushe motema ya moto abongwana akotushe yango kaka te na foto oyo mama Kalanga asali akangi po ete moto soki amoni yango bieba siko totuna ye azali kopesa témoignage po ete bato babongona po ete bato ntango bakotala foto mitema ebanga baloba ete témoignage oyo baluka basomba bandeko tozalaka bato mpe ya kosala baanalyse nzambe alobi ete napesi bino sagesse mpe na intelligence mpo na kodiscerne ngai natikali komona te ntango baprofete Eli nzambe aza kotinda bango bamission apres nzambe alobi ete soki okei po ete bato wana boyeboye esala eloko moko buye mwa nimero moko boye po ete ntango bato wana bakomona bayeba ete te babande kokende kaka na liloba me lelo oyo bandeko botala babiloko oyo mama Kalanga aza kosala na bamisuni ya maboko ya plastique atie neti na makila na minu bandeko oyo nyonso to ezali mpo na nini mpo na kolakisa ete basi bamoni ete biso bapeuple tozali baignorant bandeko po ete moto lokola nga mama Rosalie soki nakei na eglize moko nakoti na kati na eglize wana na bandi kobondela apres namona mosali na nzambe alobi ete bandeko ndenge ezali wana eglize na biso oyo na minute oyo antuka ezali na kati na libulu l'église na biso ekotombwama kaka soki tozwi paster moko oyo akozala na nguya oyo akoya kobondela mpenza na kati na solo nde eglize na biso wana nzambe akomi koyoka biso mpe eglize na biso ebimi na kati na libulu me yebisa ngai
na kosambela lisusu na koyoka lisusu mateya ya moto wana pourquoi mpo na yebi ete ye moko asi alobi ete makambo nyonso to tozali kosala tozali na kati na libulu donc oloba ete meme batémoignage ya mama kalanga na minito ata alobi batémoignage asali ndenge nini donc inutile po ete biso bakongole na mboka na biso tozali na kati na libulu bandeko ifo bolandaka bamakambo ya bato ubie bango moko ntango balobaka makambo na ndenge ya bango na ndenge na bomoto na bango nzambe akonfondaka bango na maloba mais biso nde tosalaka discernement te il faut tosalaka discernement bandeko il faut tosalaka badiscernement po ete bandeko babolingo nazali koyebisa bino ya solo na minute oyo ngai nakoki kondima lisusu ata likambo moko te oyo mama kalanga kokoloba po ete ngai problème na ngai ezali nini problème na ngai ezali boye il faut mama kalanga yebisa biso nanu tango ye apesaka témoignage ya liboso alobi te nzambe atindi ye apesa témoignage po ete témoignage oyo akopesa ekokangola nzambe akosala makambo minene na kongo mpe bato bakobongwana mpe nzambe akobimisa mboka na biso na kati na libulu oyo esika ezalaki mais eloko ekamwisinga kaka ye moko lelo mama kalanga akomi koya alobi ete kongo na biso ndenge ezali na kongo ezali na kati na libulu mpe kongo moyebima eza te epuis azali koloba ete mpo ye fungola mongongo aloba il faut bakongole to bakonzi ya mboka bapesa ye autorisation bandeko boyoka alobi ete il faut bakonzi ya mboka bapesa ye autorisation to bakongole bapesa ye autorisation mpo aloba bandeko alors tomituna mission oyo ye alobi ete azwaki mission na part ya nzambe oyo nzambe alobaki na ye ete kende pesa témoignage po ete na kosala makambo minene lelo mission na nzambe apesaki ye ekokisami te sikoyo akomi koluka ete permission ya bato ya mokili bandeko nakoyebisa bino ebongi malamu bosalaka analyse na biloko bato bazali koloba bango nde moto bazali kosisa bato mpe posa ya kosambela mpe kongo na biso soki ezali kozala kaka na baproblème ezali lokola na balangage ya bato lokola bamama kalanga tala kaka babomeli biso mboka balie bambongo ya mboka basali n'importe quoi alors baye lisusu na makambo oyo tobongwani toye nsima ya nzambe tala babiloko yango ezali kokontinue kaka bandeko il faut ozala kaka na molimo mpo oyeba babiloko nini oyo mama kalanga azali kosala yango yo tolobi bandeko tozali contre ye te tofingi ye te mais tozali kotelemela nde modele oyo ye azali kolinga komemela bakongole wana ezali lisusu ndenge ya nzambe te ekomi basentima na ye moko ndeko mpo moto abongola motema il faut kende koluka mwa loboko ya monene bokamati opakoli yango langi ya motane mpe osimbi yango bona mino yango soki awuti kozwela yango wapi oyo nyonso tu kaka mpo ba-dvd etekama bozwa komona yango na tolobi ete bandeko botala kaka moto oyo aparticipe na destruction ya mboka na biso na ntango ya deuxième république lelo ezali koyela mpe lisusu bato badiscours ke mboka na biso ezali na libulu moyebima eza te mpo eza koloba ete nazali na mingi ya koloba me moyen naloba eza te soki bapesinga permission bakonzi ya mboka bapesinga permission bandeko ye alobi nzambe apesaki ye permission na bakonzi ya mokili na nzambe nani azali na nguya koleka bomoni esika bazali kosakana na biso bandeko nalobaka yango mingi na mwa moke ya mayele oyo nzambe apesi ngai moto akoki kokosa ngai te mpe moto akoki kosakana na ngai te na bakati na babozoba bandeko babolingo biso bakongole il faut toyeba ete liloba ya nzambe ezali malamu mpo ete yango nde ezali kopesa biso bomoi bwa seko mpe ezali kotalisa biso nzela biso nyonso tu tozali bato tosambelaka mais il faut kodiscerne na moto azali komemela yo liloba surtout batémoignage oyo bandeko ye sikoyo mpo mona ete mama oyo mpe akomi maline ntango ye na poto awa asi azwi deja moral ya bato ya deuxième république oyo bazali awa tala sikoyo akomi koyela biso langage ndenge ezali yo na mboka na biso ezali nanu na kati na libulu mokolo tokozwa président oyo ayebi nzambe nde donc oloba ete Joseph Kabila ayebi nzambe te mama Olive Lemba ayebi nzambe te ebongo yo moto oyebi nzambe yango yo moto oyelaka biso batémoignage olobi ete
nzambe atindi oloba po ete nzambe alingi sala likambo monene na Congo likambo yango kuti ya monene nzambe asala te lelo uza koya lisusu koyebisa biso ete Congo na biso na ezali na kati na libulu bandeko bomoni ndenge bazali kosakana na biso bazali komanipule biso na bamakambo ya lokuta na babozoba biso ifo bakongole tosala makasi il faut tosala makasi po ete tobima na kati na babozoba o nyonso tu tozali na yango bandeko babolingo oyebi ete liloba na nzambe ya liboso ezali motema na yo eloko nzambe azali kotala eglise ezali kaka plateforme moko oyo ete nzambe asengaka ete dimanche bato nyonso bakutana esika oyo bazali kokumisa ye me motema na yo nde nzambe azali kotala lelo nakoma kokonstate na bato oyo bazali bato oyo tobengaka bato ya mokili bakoma meme motema malamu koleka meme bato oyo bazali kokenda baeglise mpo na nini mpo ete ndenge kaka frère Patrice ayemba monde à l'envers donc église ekomi na mokili ekei na église yango wana bandeko babolingo na oyo bokomelaki biso mpo na ngai mama Rosalie nazali koloba yango mpe nazali koloba yango devant nzambe nazali koloba yango sa meme nakosa ubie nayoka soni ubie natala bomoto te nazali koloba ete mama kalanga oyo azali komemela biso ezali verité te mama kalanga azali koluka nde intérêt na ye personnel parce que jusqu'à présent mama kalanga prouvé biso nanu te na batémoignage na ndenge bande kopesa ke nzambe asasali likambo monene na kati ya Congo ndenge ye moko alobaki yango malamu bandeko soki bolingi tokoki kotiela bino babilili yango bomona ndenge nini alobaki ete nzambe apesi ye grâce alobi ete akenda te liloba po ete nzambe alingi kosimba Congo alingi kosala makambo minene na Congo mboni nzambe asali makambo minene yango na Congo te lelo akomi koloba ete bandeko ndenge ezali yo na mboka na biso Congo ezali na kati na libulu po ekangolama il faut mokonzi moko aya oyo ayebi nzambe bandeko ebongo siko malobo ayebisaki biso ke nzambe akosala makambo minene donc nzambe yango akosaki na ye nzambe yango azalaki na ye escroc po ete kaka nzambe wana oyo atindaki alobi kende pesa témoignage nzambe yango mpe lisusu ayebisi yabi banda kobimisa banini wana na DVD mpe bapeuple basomba ebongo sikoyo bato bazali na moyen te ya komona na ntango mosusu na 10 euro ou bien 20 euro wana bakosala ndenge nini bandeko tofungola mayele tozali kokosama lokola bana mike yango ete tango bato mosusu bazali koyoka batémoignage neti ya bato lokola bamama kalanga boye moye bazwa courage ya kokende kosala mpo na mboka eza te mpo ete mama kalanga asalobaki kutu ke mboka yango ezali na yango na kati na libulu donc eloko moko ekosalama te tozela kaka mokonzi ya koya momoni ignorance tant oyo bato bakoki kozwa mayele mpo batonga mboka bozali kotourne mayele na bino likolo ya batémoignage moko ya kolalisa batémoignage oyo ezali basentima ya moto oyo azali kopesa yango mpona koluka ndenge nini ya kobangisa bato bandeko eloko mpe ekamwisi ngai na makambo yango babandaki kosala oyo bakokanga ye bafoto ndenge asimbi loboko ya moto na minu journaliste atuni ye bamakambo yango oyo présentaki yana ezalaki kaka bongo na mboka abie ndenge bomoni wana ezalaki kaka bongo bomoni bandeko nazali koyebisa bino il faut tobima na kati na bozoba nzambe apesi biso sagesse na intelligence bato oyo bazali kolalisa biso pongi bandeko soki mpenza mama oyo avivaki bamakambo nyonso azali koloba me ayebisa bakongole reine wana oyo reine oyo esika ye azalaka reine esika oyo babande kosala makambo mabe mpo na mboka mpo esika lokola ye azali lisusu reine te seke reine mosusu aremplace ayebisa kasi na bakongole aloba ete bakongole bomoni ntango tobande kosala baseremoni na biso mpo ete tokende na monde wana esika oyo ezalaki deuxième monde na epai ya reine wana tala esika oyo tobandaki kokutanela mpo ete tosala baseremoni mpo ete tokende na kati ya monde wana ubien alobi ezalaki soit na nzele ubien ezalaki place boye ubien na guado alakisi place wana basali na nzambe bakei bakutani basali prière comme ça mpona kokanga kosenga na nzambe bakanga milimo wana eya ekotaka lisusu na kongo te tikala kaka esika ezali na bamonde wana me ye
azali koyela bato kaka ba témoignage bosala ba DVD bokosomba banini entre temps za koloba na bato ete Congo ezali mboka moko ete ekobima na kati na boumbu te ezali kaka na kati na libulu mais soki ezali na kati na libulu ba témoignage na yo ezali na importance ya nini sikoyo po ete moto ndenge ozali koloba moto soki ayoki yango abongwana bo moto akobongwana mais yo lobi déjà ke biso soki olobi déjà Congo ezali na kati na libulu seke na biso ba peuple pe tozali na kati na malédiction. Alors, ba témoignage na yo importance na yango ezali ya nini? Ba peuple congolais faut bomi tunaka. Atanga ilelo soki nazali na ba témoignage, on a lobi ete nzamba ebisinga ete na pesa ba témoignage yo po ete bato babikisama. Après na eli susu na lobi ete ba témoignage ndenge ezali awa omoni na kati na mboka na biso ndenge tozali na assemblée na biso ezali penza na kati na libulu donc moyen penza solution ezomezate donc il faut tozela kaka ti bien mosali na nzambe moko akoya na mikolo ekoya po ete abimisa biso bo boyebisa biso soki bolobi bozela mosali na nzambe wana donc oloba ete biso bakongole tokotikala na biso kaka bato ya botutu il faut koraisonnaka bandeko donc oloba ete mpo na mama kalanga biso ti lelo tozali bato ya botutu alors soki boye azwa batémoignage na ye abomba yango tozela mokolo président oyo akoya ayebi nzambe ndenge ye alobi oyo yenda kobimisa Congo na libulu ala presima aya bandi kopesa biso ba témoignage po ete wana toyebi ete tokozwa ba bénédiction pe nzela ekozala polele po ete toyebi ete ntango azali kopesa ba témoignage na ye nzela ya Congo ezali libulu tozali na kati na libulu donc tozali kaka bloqué stationné ata apesi ba témoignage ayebisi biso makambo ndenge na ndenge donc ezali na yango pamba omoni ntango azali koloba makambo azali koraisonne te mais azali koyeba te ke ntango ye azali koloba makambo ezali na bato oyo bazali kovanda pe koétudier kotala nzambe apesi biso mayele mais biso moko nde bato na mokili tolingi koexploite mayele na biso te soki exploite mayele na yo nzambe apesi yo ndenge akoma na biblia napesi bino sagesse pe intelligence okobanda koyiba bamakambo nini bamama kalango oyo bazali kosala biso bapepe tala tozali kokanga bandoki ya Congo place mosusu wana Rwanda obo bato bazali koboma Congo kaka bato lokola bamama kalanga oyo pe na bato mosusu po ete mama kalanga ntango azali koyebisa bino ete mboka na biso azali na libulu mais moto azali na cerveau faible akoloba d'ailleurs kutu balobaki ete mboka na biso azali na libulu nano ebimi te toza kozela président koya moto wana mpe moyen atelema po ete aloba ete bonakende kopesa implice na mboka na nga Congo eza te azwi avandi tala bamessage ya kolalisa pongi tala lelo oyo nayebi ete ata lelo bato bandimi biso te likambo te mais oyo kaka moke nzambe apesi biso mayele moko nzambe apesi biso tokozanga te kotombola mongongo ntango nyonso koloba nayebi ete un jour nzambe akolongisa biso bandeko babolingo na banzi ete oyo nde ezalaki po toetalisa bino na bino bato botunaki motuna mpona oyo etali mama kalanga nazali koloba yango ya solo mpo na ngai mama ozali nano mama kalanga aconvaincre ngai te mama kalanga azali koluka nde ba intérêt na ye personnel même makambo oyo azali koloba ya nzambe azali kobimisa mbuma ya misu liboso ya bakamera mpona kotalisa ete kokangakanga mbe ngai nazali koyebisa bino mama kalanga azali nde koluka ba intérêt na ye personnel mpo ete tanke alobi ete Congo na biso ezali na libulu alors batémoignage wana ezali na sens nini po ete ntango yo olobi déjà mboka ezali na kati na libulu donc biso mpe bakongolais tozali na kati na libulu tozali kozela ndenge olobi mokonzi moko akoya mais mokonzi yango nano ayete mboka na biso ezali na libulu alors batémoignage ozali kopesa biso na ntina nini po ete ntango yo olobi mboka eza na libulu c'est que satan azali kodomine nano na kati ya Congo alors batémoignage no ezali na sens nini mpe nzambe ozali koloba ete nzambe nde moto atindi yo témoigner atindi yo mpo na nini po ete nzambe ntango atindaka moto na likambo azali na solution ya kopesa mais yo olobi ete mboka ezali na kati na libulu bomoni bakongolais ezali na moma ya malamu il faut kolingaka koyeba koétudier bamakambo bato bazali koloba okomona ndenge nini bazali komanipule bapeuple congolais mais nazali koyebisa bino bandeko soki mama kalanga oyo ye ayebi esika bango babande kosala bacérémonie po ete alobi azalaka reine mais ayebisa bapaster nyonso ya Congo esika nini babande kokende kokutana na bacérémonie oyo babande kokende ba deuxième monde na bamboka na bango ba deuxième monde esika nini bazali kosala cérémonie po bakende comme ça bapaster ya Congo nyonso bakende na lie wana bakende kobondela po ete bakanga milimo wana epota lisusu na Congo te donc tanke mama kalanga za koyela biso kaka ba discours atémoigner somba nini ezali ba distraction pe bokomona na bino eloko te ndeko motema na yo
nde ezali église ya solo oyo ete nzambe akotala me nzambe akopesa yo grâce te po ete lokolo oyokaki témoignage ya mama kalanga oyoka yango mbala ebele nde nzambe apesi yo grâce te. Nzambe akopesa yo grâce po ete osalaki makambo ya malamu pe motema na yo ezali bosembo liboso ya nzambe akosala yo grâce me moto akosa yo te message ya mama kalanga eyango te moto nde ekopesa yo libiki bandeko po ete mama kalanga ye moko se contredire mingi na maloba na ye alors moye mpenza tondima ye lisusu ezali te. Bandeko babolingo na banzi ete oyo nazalaki na yango wana mokolo ya lelo na banzi ete lelo nazali ngai moko na studio po ete papa Roger akendeki na Frankfurt kozwa papa Botamba kowita na ye na Kinshasa kokomela biso lelo awa pe papa Botamba tango akoya nde papa Roger nde moto akei kozwa ye na Frankfurt yango wana lelo bomoni ete ngai moko nasali émission pe yango ete émission oyo nasali yango mpona korépondre na bandeko oyo bazalaki comprendre te eloko nini oyo bato mingi bazali koya kodistraire biso mpona koloba ete nzambe alobelaki nga nzambe atalisaki nga nzambe asalaki boye te. Yango na bandeko babolingo nasepelaka mingi tango namonaka ete paster mokuna soki azali koloba azalaka na franc parler na kati na maloba na ye po ete moto mosusu okomona koloba kosala hypocrite mais paster mokuna esika ezali non akoloba non esika ezali oui akoloba oui azali paster oyo aconvaincre ngai na mwa ta moke na yoka ye namoni ete paster mokuna azali mpenza paster oyo azali asengeli ete biso bapeuple toyoka nde bamateya oyo ezali kowute epai na ye po ete tango amoni ete likambo ezali bongo te azali koloba ndeko ezali bongo te ezali teke mosali na nzambe azali kosala hypocrisie boye te. Lelo mosali na nzambe ayebisi bino nzambe atindinga nasepesa message po ete alingi asala likambo monene mpo na Congo apres nsima ya mikolo likambo yango monene bomoni ta ete amboka na biso ezali na kati na libulu moyebima eza te mokonzi moko ifo ya ebongo message oyo olobi ete nzambe nde moto alobaki kende mpesa na bapeuple na nga po ete na kosala makambo minene na Congo donc nzambe akokisi yango te. Bandeko totika kolela pongi tolamuka moto azali koluka Congo ezali teke bato tango mosusu bozali kokanga bandoki oyo barwanda oyo bani te bato bazali koloka kaka bakongo bazali kaka kati na biso bavandeli biso awa me nzambe azali nzambe kaka na mwa mayelo apesi biso tokozanga pe te pe tokobanda koloba. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.